bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à tous les Abakouk, bon dimanche na abonné na biso ya Clé Média Télévision. Surtout mingi nenge bozala toujours présent na ba disponibilité na bino bopesa ba tonto Irano et na ba sacrifice o bo sala ka pona biso boza na kayu boza la partout na musala bo disposer ta na bino na kolanda analyse na ngai na koyoka oyo na koyi komemela bino mokolo na mikolo. Merci mingi lisusu na bandeko bazo contribuer na ba conseil balobi tontozo sa yango bien. Continuez toujours na style na yo, continuez toujours na au partager na biso masolo o etali SB tolobaki et nous serons là pour parler de l'SB et le dimanche toza vraiment ensemble na bino et to continuer toujours na série ya ba causerie et bon dimanche na nga lisusu na mama Belforine na pesi mbote mingi na niveau ya France. Mama Belforine na pesi mbote belé na ba conseil na considération na bossa na répéter mama Claudine Inès na États-Unis et baza vraiment ba maman oyo baza wana toujours pour nous conseiller tonton Irano rester toujours et la façon na yo ya ko présenter ta façon de parler et toujours ça rappelle ba merci yango makasi lisusu na mama Zozo na Inde la mère des opprimés et longo na mama Elimbizi hymne national et na moni pe lisusu pembeni na ye mama Afi Mayemba bazake longo na mama Yvette Pemba. En tout cas toza ebele awa na etando na kolanda biso na Clé Média Télévision pona ko solola tozo solola. Ça fait mal, hein, makambo yango ndenge so continuer. C'est comme d'épisodes, déjà des films. Ba film tokolo bango eza ba film parallèle o ezoleka na SB. Il y a des films diffusés na kati ya SB entreprise, il y a aussi des films diffusés en dehors de l'SB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ba masolo o tozo beta comme matière. Ezo bi m'appelle roi ba série, hein. Bozomona épisode par épisode des autres développés. Et l'autre, continuer toujours dans ma solongo au roman que nous sommes dans le troisième épisode. Premier épisode des Alaki, les solo et Naomi et Azalaki na ba audio moko solo là qui tout consort. Deuxième épisode tout le monde est contradiction na yango. Il y a des flammes et Salamaki Makasi tout le monde est d'intervention. Même Toebi il y a ba collaborateur il y a même Cécile tout ça qui en lobby en tout cas. Et dérangeant qui vraiment makasi bandeko belé baza dessus et tozaki wana pour ko maîtriser situation surtout beaucoup plus na koyebi sandeko moko boye et soki olingaka sila salelaka kombo sila n'est pas tonton Irano, sila n'est pas Michou, sila n'est pas Alizias, sila n'est pas Bambino, sila n'est pas Naomi Lokwa, s'il n'est pas Molière, Christelle, s'il n'est pas Best. Donc ça veut dire baza bana o YouTube ngabango ba fruit ya SB. Baza ba fruit ya SB bandeko to chama ele na biso na place. Toroyoka eza pasi o tozoka comme dossier mais eloko na kosenga na biso nyonso tozala kaka concentré na o ezali entreprise SB. Totika yango te tozala paniqué te ya mabe ya makasi ndeko zala soki peut-être toyoka kikeno si la kuta lobaki boye si la kuta zongisaki boye ndeto nyoto kamwa ndenge toyoka na bandeko mosusu okomona koyoka lisolo na musika eza ya kokutana na te ya likambo yango me na bandeko mosusu omoi toyoka mpe tomona bango moko na kati ya makambo yango. Alors oyo ezobetama nyonso lisolo ezozala kaka keno si laza te na kati mam sika nde baopota mam sika nde bazolinga baintroduire na ba bêtise. En tout cas encore une fois dans le bien au clair au fond du cœur que tout soutenir ici là des vrais, tout soutenir ici là tout linga SB des vrais. Ce qui peut-être ndeko linga ki si là tout linga ka si là peut-être na ndeko yebaka saka théâtre na linga saka musala bien linga eka na anglais wana ndeko na ngai linga eka na anglais wana eloko ezopesa pasi lelo makasi ezali bato balingi ko embrasser mingi na kati ya SB. Bato balingi ko mizalisa na trop na kati ya SB. Bato balingi bango nde bazala bato baza na top koleka baninga na kati ya SB.
bato balinga bango koleka baninga na kati ya SB. Vraiment nayebi te nakoloba nini na makambo ezo se passer na kati ya SB. Auparavant c'était l'SB en comparaison avec les autres, oto bane koloba ba guerre loyale par rapport au ba produit oto zo sala comparaison. Mais lelo to comparer nini na nini? Tokotanga film na biso un acte inavouable na film ya banani, comparons par rapport à quoi? Comparer qualité ya au-delà du mal na film ya banani. Lelo tozo comparer ba film na biso moko ya maison na ba matière oyo na kati ya maison. Allez-y comprendre na lobi yango bien. Et comme pe ya ba série, épisode 1 2 3 jusqu'à ce que tokolemba biso moko SB yango totiki yango. Et yango ezali comme ba démarche ya batu, yango ezali comme souci ya ebele oyo peut-être ba prochain sila na kofunda mutu te, na ko critiquer mutu te, mais na lobi ezosala pasi pe soni, tozonga vraiment muke sima toyeba ko construire eloko ezaka très difficile. Boyebi na koloba yango clair ke bato ebele bapesaka SB pe chance te, bapesaka si la chance te. Alors na ndenge nazozonga moke nsima na kotalisa biso place outi ezalaka facile te koconstruire na sens nini. Bandeko ebele bazalaki na initiative ya kocréer bagroupe ya théâtre. Nasali groupe na ngai nalongo na groupe oyo nasali groupe na ngai. Alors si na bisalu si peut-être elle n'a pas visé ya kosala bagroupe ya théâtre parce que yeba réalité oyo esepasaka na bagroupe ya théâtre, c'est là où peut-être epusaki sila pardon na kosala chaîne YouTube na ye, parce qu'azalaki déjà marque oyo ye moko akomprenaki ke azo vendre beaucoup plus elongi na ye to mosala na ye ezofaire vendre baproduit ya baninga makasi tant que ye moko mpe akozala bénéficiaire. Yango omonaki s'il azwaki initiative ya kocréer SB. Alors kocréer SB c'était pas facile, ezalaki facilité. Mams azolanda ngai naloba yango chaque fois que Mams m'a contacté aussi. Je suis parmi les techniciens premiers oyo Mams a proposaka pour notre travailler. Et si peut-être n'avais chance wana te travailler na Mams parce que j'étais trop pris na misala, donc j'avais trop de contrats, j'avais trop de boulot à faire. Namonaki ke nakozwa assumer kozala na temps plein na SB. C'est pour cela j'avais laissé les propositions au Mams atalisaki ngai. Donc ça veut dire que nakotala lelo évolution ya SB ndenge ekomi lelo tokobeta lisolo, mutu moko ta koluka aya détruire ngo na mokolo moko eza facilité. Eza eloko moko boye bandeko boyeba ke ndeko mwasi azwi vraiment temps na ye ya kose sacrifier mpona mosala oyo, malgré benjure, malgré bambonge mpe mibale Mams aleki na yango. Biso mpe oyo totikaki ye te na kocontribue toujours na baidée, kocontribue même à distance na assistance oyo ezalaki ya tonton Irano. Mams la connaît eza wana présente azolanda ngai, si peut-être ozwa chance ya koloba to ya kolanda ngai ayebi yango très bien. Donc toza bato oyo peut-être toyebi valeur ya motu po tobeta lisolo nini lelo te, po toluka to détruire ye facilement comme ça te. Toyebi valeur ya motu place awuti ndenge abundi. Il y a des gens oyo nakoki koloba ke bazwa temps na bango ya kosoutenir ici la déploie. Les gens tels que les mamans Roli Ndinga, que je salue aussi, maman Kazi Boutique, maman Karine Fomi par exemple. Ce sont des gens oyo tokoloba ndenge tolobaka ba héros dans l'ombre, basala de façon que si la bisalu a s'en sortir azala bien. Des mamans comme Chouchou na Nyota oyo tolobaka efase ya si la bisalu bato bayebaka yango te. Bato lelo oyo bazozwa sila yango lokola liseki lokola mayoto oyo mutu nyonso akosaka na ye boye na facilité. Oui, c'est bien bon aza na ye mutu na mai na makila, mais il faut vanda pe na sila oyeba sila, il faut vanda na sila oyeba sila. Je dirais pas beaucoup, mais il faut vanda na sila po oyeba sila. Sila oyo tobeta lisolo lelo oyo
et que Mam Sukuta lobaki boye, Mam Sukuta zongisaki boye, ou bozo meka mwa muke kwa kopesa bêtise. Soki vraiment ezalaki facile na koloba ke sila aza mpe na baje wana ya babétise bandeko na ngai, tokoki kozonga nsima te toobserve depuis commencement ya SB kino lelo tozwaka même pas audio ya SB, même pas audio ke sila alobaki likambo ekete mura efana okotela ngai lokola bango mpe bakotelaka bango. Non, pourquoi tozwaka chance wana te? C'est parce que sila ayebi kose respecte, eza parce que aza fragile te, aza faible te, eza parce que ayebaka oyo azali. Et je vous dirai aussi que non, s'il a servi bato leçon d'être un artiste, bato ebele babandaki koyeba te ke nazalaka peut-être artiste et comédien ou star, mais lelo sila apprendre bato kozala artiste, sila apprendre bato ebele na monde ya cinéma oyo kozala artiste. Bato ebele bayebaka te ke ndenge naza artiste eboye, il faut na subir bacritique, il faut na critique na subir bainjure parce que naza homme célèbre ou femme célèbre. Mais il faut lelo bazala fier na sila. Nani okoki kondima babamba ye mabanga ntongo butu moi pourquoi azongisa te ya moko te? Mais sila accepte yango ebomona baye oyo bakoki koapproche ndeko bokoki kozwa attitude nete. Pourquoi bokovivre na sekele ya pamba ya sila bisalo? Mais pourquoi bokoki kosala ye boye, bokoluka bokotisa ye na ran ya bétise boye? Pourquoi bokozala gentil te quand même bandeko? Pourquoi bokozala gentil te? Ça fait mal, ils ont ça la passe, et puis c'est regrettable. Ce qu'il faut dans la claire dans ma moto et lilo, on a combien on a comme troisième épisode de film là-bas. Pas opposant à SB. Tonton Igano Lobi, je l'ai dit, dans ça clair, baza ba opposant à SB. Pourquoi on a pas opposant à SB? Film SB côté, matière et côté. Film SB côté, continuité matière et côté. Mais c'est quoi ça? Vraiment. Ata biso moko tokoza na conscience te. Tokoza na conscience te. Pourquoi tokoza mitema mabe na niveau boye? Voilà, lobi nalandaki mo intervention ya bandeko ebele na balive esalamaki ya kotala ndeko Mida esike MK. En tout cas ezalaki mpena likolo, balive ezalaki likolo makasi e tokolobaka clair tokobombela oyo te parce que ere moko mpe boye il faut tozalaka clair na télévision, il faut tozalaka vraiment clair. Nayebaka te to bosaka balive yango nini emankaka bino bomimonisama bino moko to bilongi bomimonisa to tala ata baexpression faciale tout consort ndenge elekaka bolingi kosala babitide ya komaske baimage. Pourquoi tomimona kaka po tozala mpe bien? Bozalaka bafantome okoma nayebaka mpe te phénomène. Est-ce que selon barecommandation ya YouTube esengaka kaka motu fa mibomba ntango azosala live? Non, tomona bamisusu mpe basalaka balive va bazomimona na bazoapparaître ezalaka nango problème te. Voilà. Alors na live ya Mida namonaki intervention ya président Yoshua Ngondi, namonaki intervention ya Moura de la presse, et nalandaki mpe bamama bapapa bango bakotaki na ligne tout consort, motu na motu apesaki likanisi na ye alobaki wakoya koloba. Exemple Yoshua ayaki kosexpliquer par rapport na mama Karine. Et voilà, nga na koloba oyo nyonso ezoleka lelo bandeko tomiyokama mpe na bien lelo tosola vraiment mwa bien oyo nyonso ezose passe lelo na SB. C'est parce que équipe baroli nzingi ezalaka su te, nalobi yango clair naomarché bamoti. Nga nazala te na création ya SB na sens ya bacolaborateur, na sens ya bureau staff technique tout consort et bato nini bakoki kokamba SB tout consort nazala te. Mais au moins toyoka lisolo ya bandeko moko bazalaka
parmi ba poche ya sila bisalo oyo tosantaka musala moko ya malamu basalaka ezaka imaginaire. Bomone tolobaka ba héros dans l'ombre, ba caméraman, ba ingénieur de son tout koso baza bato mingi mingi bamonanaka te me tokoyoka album ya kitoko son moko ya bien ebetamaki me moto azwaki temps ya kocreye azalaki moto azwaki temps ya koarrange tout consort eza ndenge moko na bandeko tokobeta lisolo naye te mpona botela bango bafleur mingi mingi naye mpenza mpenza te mpona créer bapolémique mais bokosentir quand même différence ezalaki ya SB wana oyo tobeta lisolo ya badocteur sisi tobeta lisolo ya basila l'ivoirien tout comme ça na commencement ya SB c'était waouh parce que c'était très difficile de découvrir mutu moko aloba likambo na kombo ya sila c'était très difficile et surtout na cadre ya oyo tobengaka baproche bacollaborateur ya sila c'était très difficile quand est-ce que bato oyo bazalaka pembeni ya sila baapproche bacommunicateur parce que mingi efingamaka elobamaka bajournaliste bachroniqueur nde baya bakabula bacomédien bango nde bazobomela sila mosala bazoboma mosala théâtre alors nakolanda par exemple baaudio ya Karine Mutu est-ce que comédien to chroniqueur nde moto abengaki Karine Mutu atuna qu'est-ce qui se passe na mama ya Naomi non c'est Karine Mutu qui a appelé Moura Karine Mutu nde abengi Moura s'il faut les citer avec beaucoup de respect en tant que maman c'est maman Karine Mutu moto abengaki Moura mpona banda kopesa ye bamatière oyo etali Naomi ke sasa ye nde ya kosasa quand elle parle de sasa ye nde ya kosasa est-ce que c'est Moura qui a dit que na sasa ye ou bien soit tene nazwi matière yango boye na kosasa ye c'est Karine Mutu elle-même qui a précisé ya koloba ke sasa ye ya kosasa est-ce que c'est gentil bandeko na ngai nde bolingo yango yango wana atako mabe ya Naomi ezali atako aza demo yango bible ezoba na biso tobondela mpona bayini na biso soki totraitaki déjà Naomi lokwa molini na kati ya SB tomonaka ye lokwa ndoki marque mabe marque de la bête na kati ya SB est-ce que ezalaki nécessaire ya kosasa ye mpo akende na pete bongo non yango moni ngai mokolo ya liboso ntango nayokaki makambo nalobaki si c'est vrai makambo toyoki Naomi oza na devoir ya koya kosexplike epai ya babakoka bato balandaki nga bayokaki malobo nga nalobaki nabaki soki ya so makambo toyoki mpo na yo ndeko mwasi oza na devoir koya kosexplike parce que il faut laver salite oyo toyoka mpona koyoka te mais toyoka mpo togarde mpe réputation na dignité eza important oui c'est bien bon matière eyaka mpe kendaka mais réputation nini totikalaka nango dignité oyo tozalaka nango ezalaka lisusu je ne crois pas est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui que okutani na président Yoshua Ngondi na nzela ozala na respect susu ozalaka na ye liboso napesa exemple oyo nasingi na motu nyonso te amanke peut-être président Yoshua Ngondi ou Yoshua Ngondi respect parce que aza lisusu président ya babakutu te je ne crois pas parce que kotala sila na bolingo bato bapesaka sila na bavaleur na respect bandaki mpe korespecte yango na oyo sila présentaki biso me na koyoka oyo toyokaki tout le monde était déçu bato bakoya mpe komanke respect bato bakoya koperdre bavaleur oyo bazali koyeba papa na biso Ngondi même si lelo papa Ngondi se rattrape na kopesa baexplication oyo apesi longue explication oyo toyoki à long et à large na koloba ebele tout ça est-ce que c'est vrai qu'aza tokoloba a effacé oyo ezalaki na mitu ya bato parce que tout le monde n'a pas peut-être eu le temps ya kolanda mpe video yango donc c'est ça botika koincriminer bapanzi sango là c'est un deuxièmement na nini naloba
nani ayaki na style ya communiquer na ba chroniqueur yebaka te nani ayaka na style wana bandeko bakoza na réponse bapesa nga bakotiela biso yango na commentaire na se ya image na biso okokomela ngai po neti nga par exemple nayebi ntongo nayaki kosoutenir Sila Bisalo nayaki kaka na kosala baanalyse nayaki na bastyle na ngai nayaki na stratégie na ngai nabaki non pourquoi pas na créer branche moko ya kolobaki masolo ya SB je dois commencer à parler beaucoup plus de l'SB na baproduit na ye si un problème si peut-être il y a des initiatives à faire tokolobela ngo na kati ya émission masolo ya SB je m'attendais pas que naza na bato mo baza proche ya Sila po banda koinforme nga kete Sila akendaki toilette Sila bwaki mai te en tout cas Sila mikolo azopakola mafuta te Sila mikolo vraiment mpiaka Sila tout ça non en tout cas bandeko ebele bazolanda nga bango mpe bamiyebi ke bazalaki mpenza na eloko yango te nani oyo ayaka na style ya bamatière nani ayaka nango et c'est par là nakoloba soki bandeko bakreaki style ya bamatière ezalaki mpona komizwa balinga nga mingi baboya baninga nga nde nazala na Sila mingi mais boyebi te moto ndenge wana mpe koyokomilobaki nakendaka église oyo atangaka mpe bible elobi ke Simon Pierre kutu azali komibeta tolo na koloba Yesu na kolanda esika nyonso kozala Yesu alobisaki ye avant ntongo etana soso koganga mbala misato tokowangani ngai bongo kaka mpona Sila Karine alobi awa ti soki oyoki nga bien te Karine alobi na oloba lisusu makambo ya babakuku te d'ailleurs mobali na ngai apekisi ngai tv eza radio te na kotiela bino mo extrait kaka mope na kotiela bino kaka extrait mope en tout cas makambo yango ezokende dans tous les sens makambo ezokende dans tous les sens nazoyeba su kose maîtriser te mais du moins lokwa toza bato na mayele tokozwaka ata ya kose maîtriser et puis tokoya kaka kosola makambo oyo na ndenge akini tolanda élément ngo comme ça tout se retrouver tout juste après merci j'espère enregistrer exacte mama na obanga na ngaki ngana est-ce que ngasi na enregistrer yo na te mama so ba so ko bang sa o ba benga nga tari bo ba so mu te bo na bo ngaso na iboza ya na ngaso no so na boza ya na mama na obanga na ba ensemble mabe siko yo osali ezani tangu yo leki na live yo fa ko lo bando yebisa kinga ke bozaki na conférence yo na Michou na Mams po likambu di essayer bon attention au bon tanga komba Mams o protéger kasi Michou poani est-ce que nga Michou ko manquer nga Karine ngana ele makambu na mamu ele mama ngana ele mama Michou te mama kasi makambu non na makambu na yo sikoyo komba Michou eza na kati ba vote de bimi pa muka ngana ebisi yo bien yo sala tout au laver image na po eza terni ba coupe ba royinao ba yo kako ba yebi yo te peut-être mususu au juger na préjugé azo condamné seulement par préjugé mais soki on s'exprimer bien obi siko tanga neti Michou aleki na live abi ngana no tosola ti côté mususu alobi o ngana tosola ti aleki na live pas mida Karine nga luka Michou te nga na tuna yo ndenge nini Michou awangani dinana yo bize na kotise nga luka Michou te. Voilà, merci na régie na Yves Kabengele oyo asala mosala ne bien oyo alingaka ke babakuku bato balingaka biso na te média télévision tozala bien tosala mosala ngo bien tosala ngo mabe te tofinga te mpona kobanga sesaki te mais tofinga te mpona respect ya bandeko théâtre koleka te mais barelation nde kozala théâtre kosila te barelation mpe kosila te toyebaka ke lobi mpe ozala na besoin moninga mingi bayaka na makambo mabe makasi bayaka nango na désordre na bosalite na bontaba lelo bakomi regrete okutana nani osolana nani osuka wapi na likambo
parce que bakende nango mabe biso oloba yango toujours guerre faisaka loyal. Critique est important, on va toujours critiquer, même c'est ça que yebi que critique ezalaka soki efunda tonto irano mpona critique c'est ça que oloba noki te critique ezalaka en tant qu'artiste il faut pas critiquer. Oui, j'ai le droit de critiquer même la politique nako critiquer mais pas injurier, pas diffamer nakosala yango te ebo mo oyebi no yango te soki oyebi yango oyeba balimite nini ya koloba. C'est pour cela tolobaka ke sila leki belle vie sila leki bandeko nyonso basala théâtre na Congo na mosala théâtre, c'est clair. Voilà, audio oyo toyoki bandeko ezali nga mpe nalandi yango na réseaux sociaux je crois émission eza si je ne trompe pas si c'est né là si c'est qui namoni yango mpe basala yango kuna bakondongwa na ndeko mamu sere na biso mamu international ya Afrique du Sud bakondongwa na kana Karine masolo ya Michou na live akotaki ya MK Michou se défendaki sinon ye mais abetaki sete na koloba ke natikala jamais kosolola na mamu natikala jamais kosolola makambo ya mamu et surtout mingi na makambo ya Naomi c'était ça et maman aussi elle a senti lésé alobi akoki kozala pe sali boye te Michou c'est comme si abeti 12 c'est comme si azo nie existence na ye ya kozeri oyo basalaki tandis que basolaki yango ensemble Michou et Karine en conférence. Voilà makambo ezokende mpenza bien te nazomilinga nayeba intérêt ezali nini soki bapesi yo quelque chose oyo kodétruire mwana moko ya sila to intérêt ezali nini na yo comédienne ya SB autrement dit bombo biscuit ya SB okende kofuta bajournaliste mbongo mpo balobelanga ye intérêt eza nini eloko mpenza ngai mpenza nazolingana miyeba namikotisa na kati yango wana intérêt eza nini soki peut-être toyebi mpe kojoue te parce que adage moko bakulutu baloba eloko kokotela mutu koleka mosala to raison ezali te oza na raison te oyebi mpe kojoue te bozoluka bajournaliste baya kokotelaka yo pour quelle raison et puis bobangaka nini oyo bokenda kolukela bapanzi sango yo olobaka bien ngai alingako nini mpo yo mpena otutaka yo mpena soki olobi yango soki yo boye yango ozwa ata mwa eloko mpo oganie nini soki ojoue mabe na filme par exemple ça veut dire que bozokotisa sila na ra moko ke akoma corrompu mams tie na filme ko nga alingaki kaka ndenge ajouaka boye donc atalaka ke ceinture oyo naza nango bato oyo nga nazalaka na bango lokwa balingaka ye mingi donc naa na shwa te eloko bolinga biso na théâtre ya Congo yango wana donc tobosana bavaleur tobosana baqualité ya mosala tokota na basentiment ya bato moko boye ya lobelaka mamu pardon ya lobelaka Michou ya lobelaka Naomi ya lobelaka bambino ya lobelaka nea donc ekomi nango ndenge wana tout ça po tozwa sila botia ya notage moyen ya bouger eza te posoi na tie nani oyo te en tout cas mutu na ngai moko boye aosepela te obomi mosala oyo obomi mosala oyo casting esalamaka nango su te na filme eke te nde naokoma filme oyo namoni profil il faut natya mutu boye te il faut natya filme en fonction ya mutu na ngai ayaya na regrete makambo ezosambwa boye po ya nini presque eza SB vous croyez vraiment na bachaine ya mike oyo eza nango na impact te bakosaba makambo ya boye te esambwaka mpasi eza SB mais mams avec beaucoup de respect ndeko moko akomibeta libakwa olobaki tonton Irano s'il faut donner conseil à mams s'il faut reprocher mams il faut le faire en privé pour ça on a télévision te oui je suis d'accord mais je peux au moins kobeta tali seke na likambo mams kopesa laisser aller o te ko
kopesa lisali oyo te ko mamsi tokei wapi na SB yango. Oui, c'est bien bon, tokolobaki même si nde makambo, même si nde l'idée et tout ça, mais ils ont détruit musala na yo. Ils ont détruit musala na yo. Pourquoi artiste na artiste so ba jouera na SB? Bakozana ba lobeli na bango. Bango pe bango pe mbongo boye. Lisolo pe ko beta ma pe leki, mais lobi so to yoki lisolo ngo continuer. Est-ce que pourquoi n'habiter? Commission essentielle ya SB kota ou comment? Tout c'est ça ga SB ça. Ke bakangi yo journaliste to artiste na mopanzisa ngo ba lobela o mingi oza déclassé directement. Comme ce qu'on coûte le wana te pourquoi? Pourquoi qu'on coûte le wana te par exemple? Donc son monika ke guerre ya oyo na oyo. Ne ba lobaki o te na kati ya famille nyonso, na kati ya monde azala na bongo c'est faux. Tant ou déjà na yo kaka démarche wana. Po ba lobaka ngo. Esika bato bavandi jalousie ezalaka nango te ezalaka nango même na musique tout ça. J'avais déjà compris que il y a des gens au bazwaka bongo na nsima baartiste. J'avais déjà compris. Pourquoi biso otalamaka na biso te? Biso ozala na biso na bapauvre vie. Nana otala yo. Nana oyoka yo. Nayebaka déjà ke elobeli ya boye. Langage oyo baobimisa eza kocréer séparation. Nalobaka ngo. Nalobaka ngo. Donc, ce qui est clair, il y a des gens de Michou et Naomi. Quand est-ce que les autres chances? Et lobby, tant ou bana oyo to ko pesa chance peut toujours valoriser le lo ba ko détruire to ba ko balukela biso to ba ko sa bêtise après si mo besoin na makula sila lobby qui était bazaki bana mabe. La passe hein. La passe. Tout ça contradiction ko lobate ke tonto yano ozote ya bato baboya bana non na lobi boyeti mais na lobi ki botika ko kabula bana oyo. Est-ce que vous voyez que nakoloba Naomi loko amakila makasi? C'est comme si Nzambe na yasala ka solo. Botala ka kabal to fausse information oyo ndenge binisi makambo ya mutu ya boye. C'est comme si Nzambe Naomi loko amakasi yasala ka pe solo. Si Nzambe Naomi loko ngana oloba bochene tembeti. C'est comme si asala ka solo po tala ndenge makambo ekende kaka ebima kaka ezonga ekende ezonga. Moura de la presse. Na bagolo babenga gouvernement le gaulois soda mbodi général ya bagolo. Moura de la presse soka ye mokile yo kaka. Et puis mingi c'est comme ça on a raison. Mingi. Parmi les sorties médiatiques et belé à Moura c'est un peu rare hein. Na yo ka vraiment penza teke akosi to yaki na sentiment tout ça. Même Moura zo interpeller ndeko moko pe ya mwasi aloboza hypocrite. Nazobosa na kombo na ye na moni postage na ye déjà Moura le traité comme une hypocrite. Aboyebi tout ça. Mais tout ça c'est parce que batu boni komi pesa ba place oyo batu bazate. Boni komi tcha ba place oyo batu bazate. Moura nso na loba soki nanu babengi yo te kozala presa kodima présenter. Babenga yo te olingi komilingisa olingi se faire voir que yo za danger plus que les autres. Non. Ezala na ba comédien, ezala na ba journaliste qui est plus spécial que les autres. Nani akote mona musala. Na ba baza na poto, Afrique du Sud, Kinshasa, qui peut être plus spécial que les autres. Nani asate. Asate. Po nakoloba ngo ouvertement. Muto kozala plus spécial pas sila. Aza muto sila kena ekoluka.
na bandeli susu moto aza plus spécial na SB na babakouk eza moto osila kenda koluka ye abanda kololela ye nde aza plus spécial. Pourquoi bato to balobaka je suis venu à ma propre volonté natalaki ke apesi l'explication, ça veut dire que oza considéré à distance et par récompense par pression aussi la zwaki il faut le dire te to bazwa ta ba dédicace bazwa ta ba merci voilà par pression je souligne par pression par pression. Merci beaucoup à tous les fanatiques bato baza concentré na kolanda tonto Irano et ça pas ces eaux dérangé pourquoi tout ça na biso tout mélanger eza mabe te. Je suis pas extra non je dirais pas que je suis extra que les autres nazaka ndenge mpe baninga bali et soki oyena nga mpe mabe na oyano mpe mabe mais s'il faut parler vrai nayaka kaka naloba vrai naloba mpe bosolo oyo etangami na ngambo ya SB to soutenir ici là dans les bons 2025 mobimba nakozonga mwa moke nsima ku depuis 2024 2025 eleki kaka na badistraction eleki na badistraction 6 mois j'étais si là si na bandeli moi j'étais si là bisalu na oyo elekaki samedi à lobby nanga nazwa décision oyo boyeba dirkab boyeba conseiller nde balekaki lobi na nai allez-y comprendre topesa bayini faible topesa bayini matière tozo se faire voir faible devant bayini na biso moko na regrette esalinga mpasi na soni. Merci encore une fois à tous les abakouk bazwaki ntan na bango ya kolanda tonton Irano na bokebi nyonso bocontinue toujours koconsommer baproduit ya SB maison mère eza na observation eza en attente plutôt boeskize tozozela film asiki ekota si tout va bien peut-être dimanche à lelo tokozwa teaser et na les abakouk de SB toza na au-delà du mal 4e épisode bientôt là tozwa 5e épisode to continue tosala mosala bien et moto aza important aza te moto aza extra aza te moto aza na ye extra aza te ezala communicateur ezala journal soki nani soki nakoyebi te soki yo TV5 soki mpe yo RFI nayebi yo te pemi na nsina acteur actrice extra na SB aza te bino tu boza na nsima ya nsila parce que boluka bavi na bango boluka bavi na bino ndenge biso tu tolukaka bavi na biso. Voilà, merci beaucoup à maman Zozo na Inde, la mère des opprimés. Merci beaucoup maman à maman Elimbizi, hymne national, à maman Claudine Inès na États-Unis, na question ba merci belé, na considération aussi et surtout beaucoup plus la maîtrise des soi aux anango, na bossa na répéter et maman Françoise, maman Yvette Pemba, maman Afi Mayemba et maman Chouchou na nyota ni passe ya maman Sila Bisalu nazongisi na nga babanga oyo tobanda koperdre yango kala mama Roline Nzinga mama Roline Nzinga mama Kazi boutique na bosani te mama Karine Fomi nazongisi bino na kolela po si c'était à refaire il fallait bozala po je ne crois pas na ba respect na ba valeur boza nango pour osala ba bêtise à boy non je ne crois pas et te ndeko moko oyo mpe amoni ke nabetisi ye libaku limbisa toza wana te mpo tobetisa na mabaku tosala nde makambo yango ezala bien pour l'avancement ya SB. Restez toujours branchés sur Clé Média Télévision. C'était les biens tonton Irano des Abakouk tonton Irano Kiala ngana bino tout le monde prochainement. Bye bye.